m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote na bandeko balande nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino bandeko lelo ezali bongo le 8 mars journée de la femme eboyebeki ya solo bamama nyonso to ya mokili mobimba bazali kosepela fete na bango ezali mokolo na bango oyo nyonso bazali kosepela nzambe apambola bino nzambe mpe abatela bino ya bino ndeko kongo alenga mwana fumu kimbangu ya solo bandeko lelo ezali bongo le 8 mars. Le 8 mars ezali journée de la femme, fête de la femme. Mois de mars ezali mois moko ya ba mama boyebike mois nyonso ya mars ya ba fête na ba fête pona ba mama. Nzambe apambola ba mama o baboti biso, na pese mbote na mama na ngai abota ngai, na pese mbote na mwasi na ngai, na pese mbote na mwana na ngai ya mwasi, na pese mbote na ba mama nyonso tu oyo bazali na mokili mobimba ba mama nyonso na pesi mbote na bana pamba te ba mama bato baboti biso ndenge mama aboti biso ndenge biso pe tozwi basi toboti pe bana donc bandeko journal lelo ya solo bandeko nzamba pambola ba mama nyonso tu oyo pena bazali na mokili atanke mama o babota bana nzamba pambola bango. Le 18 mars, Tokokuta na Paris, ezali bongo anniversaire, premier anniversaire ya Erogal Lisungi. Mbote bandeko balandi olandaka Didier Masuki bandeko toyeli bino sama malamu bandeko na ngai ezali bongo ya koinda balobi le 18 mars na kati ya Paris ezala koinda balobi premier anniversaire ya Erogal ndenge webi bandeko na ngai lisanga oyo esangisi bana ya commune ya Selembao pe commune ya Bumbu. Premier anniversaire na bango bandeko na ngai ekoinda le 18 mars nani akozanga mutu akozanga azali te bana nyonso bana type nyonso ya Bumbu pe ya Selembao tokutana biso nyonso le 18 mars na kati ya Paris. Baartiste na biso minene oyo bazali bongo bana Erogal bakozala de la partie comme Redi Amissi, grand chanteur, deuxième voix autotique on a kasa comme RDC à cause de la partie. Allô, bana Erogal Lisungi, le fanateur date moko le 18 mars. Et dans la bongo fête Erogal Lisungi, et dans la bongo na France, na Pierrefitte. Osenga na moto nyonso oyo azali membre azanga te tenue exigée Clara de Bruxelles depuis Goma tobeleli balobi honorable Pepito Kilala yepe akozala de la partie akouta bo Kinshasa akoya boyebi kazali mwana Erogal yepe akozala de la partie bandeko nanga soirée wana nanu esalama te Erogal Lisungi l'unique dans son genre. Erogal ekotika kozalaka moko Erogal Lisungi bandeko boya ebele bien carte de Bruxelles tenue exigée yo la kitoko na kisa kozamona Erogal le 18 mars ekoinda na salle nini ezali bongo na salle ya Sabrina oyo ezali bongo na 42 chemin de Fourche 93 380 Pierre Fitte, donc, boyebi na kata France, na salle ya Sabrina. Donc, 42 chemin de Fourche, 93 380, Pierre Fitte, na France. Pas tout ba kozala wana. Bana tout ba kouta Allemagne, bana Erogal ya Allemagne, États-Unis, partout dans le monde entier. Oh, za en États-Unis, ba on ba kozala na Canada, na Suisse, na Allemagne, na Belgique, na Singapour. En Afrique du Sud, ils ont billet pour la date le 18 mars.
premier anniversaire talaka honorable bazonta Kinshasa bazakoya ekozala mtala koyinda bref nyonso ekozala wana avec des publics dans la pointe tokozala ba image ya kosakana te ya kafu oyo ekoleka bongo na ba chaîne minene ya Congo RDC le 18 mars oyo akozanga etalié maman na biso animo na erogal awa na kata susi na Genève yepe akozala et le 18 mars biso nyonso toza wana merci. Erogal Lisungi ezali association ya bana bumbu selembau tokokuta na bongo na Paris na premier anniversaire na bango yango to bengi tous les Gallois na ba Gallois nyonso tout na bandi ba invitation yango bozali komona wana bande ko mutu nyonso azali soyez le bienvenu na kati ya Paris na Saint-Denis na Pierrefitte so boye wana bandeko toko sepela longo biso nyonso tout tokutana kala toya pe tosepela po tomona pe tobeta masolo ya bagalo ya basule mangie tobeta masolo ya basentimbela donc batina sa osala bien bandeko na ngai lelo ezalaki kuna na Kinshasa ya koyinda mama Pepito Kilala bozali komona ye na nsima ye wana na loboko na ngai ya mwasi kuna bozali komona ye pa na bino na loboko ya mobali mama Pepito Kilala oyo azali bongo bourgmestre ya commune ya Kitambo azali bongo présidente ya Erogal Lisungi El Kinshasa bandeko atake au cadre ya ACP les 5 azalaki bongo akutanaki bongo na ba membre ya Erogal Lisungi na kati ya commune ya Bumbu le 8 lelo bandeko azalaki na Inikini na Matonge na Kinshasa bandeko sika wapi ayaki kosolola na bandeko nyonso tobengi ba membre nyonso tuto ba militant nyonso tu ya ACP bandeko boyebeke ACP oyo ya Gentini Ngobila président ya ACP mama Pepito atake au cadre bandeko ayaki po asolola pe na bandeko atake mama lelo zali journée de la femme bandeko mama Pepito akutanaki na bango wuta na Bumbu ayaki na délégation akosakana te okoboya bandeko tolanda na bilili tomona ndenge mama Pepito Kilala avec ye moko Eric Makonzo bilili ya suka ya defwa te na kati ya Kinshasa journaliste na biso kuna na kati ya Erogal Lisungi Eric Makonzo ye azolaki biso bilili mpona kolakisa biso ya solo azalaki présent na manifestation oyo nyonso te elekaki ya mama Pepito Kilala au cadre ya ACP tolanda bilili bongo sema to tia ba commentaire na biso.
Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi mama Pepi Tokilala bandeko toza na posa ba mama ya boyi. Mama Pepi Tokilala lobi ye aza déterminé na likambo tele ba mama. Alobi même ba mama azali ko boma na Kivu ya kokoma kuna. Po azali na souci ya ba mama. Ba mama nyonso bazali violer na Kivu, o bazali violer na Kinshasa, o ba kuluna bazali ko violer. Mama Pepi Tokilala lobi ye azali prête ya kosilisa makambo oyo atie lisu na ye atie pe maboko na ye pe mayele na ye na likambo tali violation ya ba mama oyo bazali ko violer ba mama na kati ya RDC. Mama Pepi Tokilala lobi ya kotika la simate likambo ba mama azali nango lisu likolo ya lisu. Bandeko la ngai lelo tozomona ba violo zali koleka ba mama nyonso to bazali kolela vie komi pasi. Soki tozwi ba mama ya boyeta 50 kata 10 personnes ba mama o bazali komonisa biso esengo na kati ya RDC bandeko Kinshasa to mboka na biso Kinshasa Congo ekobonga. Merci mingi na mama Pepito na bandi tolandi ye na maloba na ye oyo nyonso alobi na bakeso batuni ye. Mama Pepi Tokilala akozala na biso pe awa na Paris le 18 mars bandeko nyonso tu bokomona ye tokosala pe interview na mama Pepi Tokilala mpona kolakisa peke ya solo kuna kaka na Kinshasa te me na poto pe awa bana diaspora tozali na posa ya mama Pepi Tokilala la reine na biso tobengaka ye la reine Pepi Tokilala ya solo nzamba pambolo mama Pepi Tokilala et surtout président ya ACP Gentini Ngobila nzamba pambola ye na mosala kitoko tozali komona kini bopeto toujours tozali komona opération mutu nyonso atongi ndako na nzela keba yebela déjà donc babukumese mpe mama Pepi Tokilala azali kotelemela yango na kitambo na ndenge akosakana te donc Gentini Ngobila en tout cas merci toza na posa baspace ezala Kinshasa toza na posa bana batanga malamu babar na banganda wana zota makelele toza na posa elongwa esila baterrasse oyo etondi na babandale oyo tomwe epa bakeka oyamba Macron makelele eleki mingi tolingi esila banzela etika baspace bana batanga malamu bamedite kitoko. Merci mingi mama Pepi Tokilala nzamba pambola yo bainitiative oyo nyonso toza kosala tozali kosepela makasi kimia nzambe ezala na yo mema biso kaka ndenge oza komema biso eroga lisungi sunganga na sunga yo to sungana siloka mosusu te yango wana Kinshasa mobimba endimi yango sunga ngai na sunga yo to sungana bana Congo Congolais sunga ngai mpe na kosunga yo soki yo osungi nga tosungani c'est ça yango tokosenga bandeko bana eroga bana bumbu selembao boya kosadere na eroga lisungi le 18 mars tokutana na Paris tosepela ndenge ezala kaka bikrokoto nepai dia kisikiti atuke ozala esengo mingi tina sa
Donc lufula kareka ndenge zalaka vie na nganda o bambota toko na kati ya Luanda. Merci mingi ya solo bandeko. Merci na mama Pepito Kilala, Nzamba pambola yo, Kimia Nzambe zala na yo, initiative toujours yoza galwa za tongo tongo. Merci Nzamba pambola bino. Abonnez-vous na Congo Alenga TV, tokuta le bongo mbala simande, toko sola susu, masolo kitoko na Congo Alenga TV. Matondo mingi ingeta ingeta ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.